partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bino moko tala bilo kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus. Galen Neftali, la casquette de la presse congolaise, l'homme de 100% analyse. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Merci aussi à tous les abonnés. Merci de la fidélité, merci de la confiance à Obokosa, Nabiso dans le monde. Et là, je dis un grand merci. Là-bas, tout au partager. Nabiso, au moment où tu peux frapper, Biso, tu peux frapper la communauté congolaise, précisément dans le monde artistique. Tu peux faire de Bongo. Ouazali Bongo, Moko, artiste comédien, la combo, il y a Gianni Faya, Franco du cinéma congolais. Donc, il y a déjà des jours. Nous continuons toujours interview, nous avons vrai ensemble. Nous avons une miniature, nous avons une petite épisode de cette bagarre. Je dis un grand merci à Julie Weston et Tumba, Yajo Ndala, en direct de Londres. Willy Mouchen, code mondial, code Mboka, plus 243, Willy Mouchen, salutation dans le Bisigazomio, Willy Mouchen, Babi. Tout ce qui est beaucoup de Makambo. Corps à Gianni Foya, Willy Mouchen, plus 243. Donc, corps à Gianni, on a plus 33. Grâce à Willy Mouchen, plus 243. Corps à Sanini. Et Fanny Maketama depuis France, na peso bambote, Denise Makambo depuis États-Unis, na peso bambote. Na Kebon à Londres, na moni Pauline Lunta Pembele 100% mariée à Mito Jenny, na peso bino bambote. Et sans oublier le service traiteur, gâteau décoration, service de déménagement. Et pas à Messé Gelor, le Tonado Kaka na France, na Belgique, la carte Ghana, bijoux, ma singa, Jean de Fungola. On a vu notre moni nani 7e bagarre. Bonjour. Oh. Nino. Non, on a vu Fungola. On a vu notre moni nani 7e bagarre. Il y a une stratégie. Tous à Montréal, si on parle le même langage, non. On a tout ça là, on va l'expérience peut comment au côté. Ah, vraiment, c'est bien. Bonjour, Gaël. Boni, maman. Il y a un Angolan Zambesi. Ouais, tu as dit que tu as toujours une attitude. Il y a une nouvelle comédie qui il y a des jours. Tu peux peur de bon Gianni Faya a évité aux passer un moment après disparition de Gianni. Oui, toujours passé un moment très difficile. Quand la habilité qui a solo ya hôpital qui est hôpital donc les coups ba benga binba c'est non que non ingame mobali à quoi ici mutunase donc vraiment de ça la passe passe ma casse. Surtout beaucoup plus dans le groupe Choc le Ingé, Bisikawa puis avec qui est vrai. Tu es bien que vous avez mon copé, vous jouez, vous travaillez ici comme mon corps. Message d'abord ni na famille biologique ya Gianni Faya. Oui, message je pose à la caca.
bazala na motema munene tolela nanu ya Jani le reste total aussi ko te bi eza passe surtout maman na bango ndenga zolela ndenga zoloba vraiment ezo sala passe mingi kotala maman mukolo bongo mwana na ya liboso yabi ke mwana ki na oluka vie donc vie ya mwana na ki na oluka ezongeli na ezongeli na cercueil donc vraiment ezo sala passe mingi na biso pe basi na yetu zana kisasa awa pardon donc tozotala mobile na biso leki olobi na biso basi na ye na comprends pas ton antenne longola net na bino na biso basi na ye oh azali mobile ya camarade mobile ya collègue na biso ah ok nani wana mao ah ok yana bi ah biso donc bino bande ko na bangi voilà tant mawa nan Jani akufi c'est normal mutu no so bima oyo bi kozaki mo sa papa Jani obisi moto yebi so ozalaki obimi oleli papa o passe oyo donc oko garder na motema na ote ototala toujours bagena oyo alelaki oyo alelaki ko mokile baki na mote mais tout monde attaque olelaki voilà papa Jani donc on ngana lo bakeno biso artiste comédien tous les laga ya Jani voilà pour le muso sala ya tous les laga pour kala ko tous les laga ils ont monsieur exact tous les laga tous les laga mais toyo kaka après activer artiste comédien maman belé après enterrement et tout donc ndemo to comme ko landa na liwa ya Jani tawi ke no boyoka ki mama ko bela te mais total ki ba vidéo Maxi Abi Jani comme ko sala ba récite ya ba tension évitez vos amis nous ça va nous faire la montée tono zo nouvelle en montée kotala ki c'est moni que Maxi a lobi ki aba no zo ba récite ba tension mais ko asuma lo ba Maxi a lobi très bien que ye alinga ki aloba ya Jani asinigela ki aloba donc quelque part alinga ki te que non tension na ye de nini toye ba yango ezala voilà biso to bela ba tension non to le kana na réseaux sociaux to ba tension non bela tension non parce que si ta musu yango boya kana e baloba donc voilà surtout ba ngina ba ka o wana ndingi nani Maxi alobeli ate to ngoto luka solution mususu voilà o ezolo ba ma biso zoyoka o pe zoyoka biso ba tunyo se pe ba zoyoka ngo on prétend qu'à Yaroye Bakeno, l'Iwa ya Jani, et ça bon causé par moi si Wazaki Nae Labrine. Selon Bino, ma collègue Nae, analyse d'Ini Bossali par rapport à ma propos dans le Guazoloba. Il y a moi si Sali. Il y a une cause à l'Iwa ya Jani. Oui, pour l'instant, on le barra moi si à cause à l'Iwa parce que il y a une zagina mobile, il y a une galère à mobile, il y a une galère à mobile. Quand on déjà moi si vous vivre dans mobile, c'est comme mon corps. Au ça la mobile no ban comme robot aux zogo torturé mobile yo ayo. Mobile no bengo chéri, je t'aime. Mobile no kanga ya fongoli yo. Mobile no comme go torturé, yamba barabas botuzaka bandoki. Voilà. Basi to bossa na ranios. Tala moi c'est soko saleli yo sobela tanda ko hauso yo no sayela ngani. Pour moi rabiso basi to kabatuté. Donc moi si naé on a donc azamo si mabe. Voilà. Pour mon balu ayo, on va nous torturer comme c'est un niveau wana. Au tcha mutuna ye ngambe ya mobali bongo, au tcha mutune na se. Bana ko penser nini, ozaki na idée nini, ozaki na souci nini, ozaki na posa ya nini, ozaki na besoin sala nini. Pour torturer ndeko no mobali bongo, pour na minzo to tcha ndeko. Pour torturer ndeko ayo ya na yo. Pour ozaki mobali ko bana obenga ya Jani ya fai. Donc ils ont passé mini babi ne jugeait point tout juger était mais il bara on ne se ça ramasser et futa makaka kanase jamais futa makalité. OK, merci. Il y a 15 ans depuis Jani Kenda Poto en tout cas la ozongate peut-être boye ba kiline de cause ben ko bloquer à zongate. Oui, tu as vu qu'il y a Jani ba no ozongate pour na mukanda pour ça que na mukanda te azali na besoin de na mukanda mukanda on ndo luka yango azu mukanda yango azu mukanda yango yo azu mukanda donc mukanda yo ba document ba osa ele siko poison à sasa yango na mukanda non donc ça passe même na moto
Taka na koloba mingi te donc. Passe. Pour les la trop donc. Vous mon ça na pas bien été. Voilà, comment expliquer Moutaza na poto à Boti? Yo Mouto Boti, pardon chérie. Voilà. Yo Mouto après ce bala, le de na poto. Voilà, c'est ça la question. Mobali. Oh ce qui moi c'est mobali mobali ni moi c'est pour ça mobali mukanda. Bobo Boti. Bwana bana. Olingo pesa mobali mukanda te. Les deux. OK ko yebisa bato apesa bato ba mikanda. Mobali wana opesa mikanda te poso opesa mikanda okimanga bana. Akosundola ngai. Tala niveau qui motema mabe. Voilà. Donc on doit retirer moninga na yondeko, moninga no zaïrois, moninga no congolais. On torturer donc à vivre bon dans la bonne aussi longtemps, à tirer famille awa, à tirer bana awa. Bana pe ya mikete le rôle ya yete, bana ya mikolo. Bana ne mikolo boya tiki awa parce que bana wana ba perdre papa na ba on ko na yo mutu moko. O zaki motema mabe envers ye. Moi mobali o boseli bola mono salon na lisasa et pas na bango bano zala awa na nini ya o awa tozana na exchange place ba jani baba na go répéter place na bana kana jani na bar o na exchange donc on tozokuta na awa biso ni surtout artiste et comédien donc surtout mingi bada chic choc tozokuta na awa na lobaki yango bien ngai ba mina nga bazaki mingi na bazaka mingi na chic choc lo yenge yango tam swat ba mona mais ndeni ya kuna donc nazoya ka mingi apo baninga nanga baza mingi awana kati ya chic shop. Voilà. Mobali oya sungi yo na kisasa na ba moment ozara na ngwa difficile autre ko ba la télévision te. Wa mutema mabe. Mais le temps au futi jani. Ata ko jana se go man. Ata jana se go mo bo songo lo pakala. Ibel bato na na bango te. Yango osala ke ono côté dossier mabe bongo. Côté la ba vidéo te jani ndinga osala ta na bana. O mona ke non vidéo mo foncé donc azapena na email te azana isenga bana te fai na biso ya fai na bana na ye oh papa tebi janite tebi ya fai ndenga zalanga na bana ndenga ya jana linga ba je ba blague na bana na ye biso mo total ba vidéo biso mo ba théâtre total ba vidéo lobi na butu to vanda ga biso nyonso to yebi jeu d'expression ndenga zalanga to yebi to sala théâtre voilà total vidéo to moni ke vidéo oyo ba je vanda wana bayambisi bana ah bayambisi bana bat ba mona geno aza ambiance ta famille na ye aza bien boto kamati ngwali oge ko tshana TikTok yemo zo bateke bato basala théâtre ba comprendre geno inga na bango za malamu te vraiment tina ba niveau wana voilà ko vanta mobile ko misa mobile wa gizengi aya ka munene matame film ka ko lesa ke bilesa lesa olinga ke no lukate olinga za wana ako mona musana ala bela rayo akengela ko bana yo ko sala kindumba vraiment on sous-entend que il y a eu un moment il y a Jani bazaki suna la brinte akendaki et puis il y a Ozonga et na kata ba vidéo ya Maxi tozoka Maxi zoloba qui t'était foutu à rater ya kina témoin ndolo bana déjà que eloko soni donc netika selon ngani comprendre netika jana sa giteti et ce qui naki ozongela ko yako lukanini et éviter c'est aussi l'une des choses que causer et mi janina liwa ou comment au moins babilo mususu bato mususu tourner pour aller répondre au l'air bilo la té alors biso le pourquoi aller bilo la té biloko mususu soko soliango so mon ko so le mbiango comme on va supposer la ngoti ka sala effort ko zongela ngoti voilà ko oyebi ndenge nini te balambeleli yango elambeta muso changer lisusu ntango yo oya kolia yango lisusu boyo kangami moolongo lisusu ezati elingi olobake ngai naza na mobali oyo ta mosusu mobali wana kamataki biloko nanga bwaki libanda nagangi na réseaux sociaux botala mobali nanga bwaki biloko nanga libanda mobali alingi nga lisusu te bato bamoni ke mobali abengani 7e baga oyo bayokoki mawa bayoki mawa et après quelques mois bazotala bokongo kosala bavideo na mobali yango lisusu ata yo moko mosilo te bato bayebi makambo oyo mobali wana asalaka yo bato baloba nini te futaka te eloko eleki tika eza te voilà c'est ça le terme eloko eleki tika eza te ta balobi eloko oyo tika yo tomonaka kaka na ya danse nga basalanga eloko moko te talaka ya jajani aleki danse ndoloba nini nani
mais pour moi à quoi ici par terre tala mbinga mobala ko boum na bata ko la positionner na bela mbinga ne wana nyos voilà passe dans mon thème. En tout cas, et ça lui passe si toujours continuer toujours coller la famille biologique. Il y a Gianni Paya, pourquoi pas aussi à toute la famille artistique. Toujours les Lakaka, Gianni Paya, Aoutukotika Bisso, Nicolo Eleki, et ça vraiment pas si. Septième bagarre, est-ce que au cours de a idée, il y a un nombre des enfants où Gianni Paya Tiki Bisso na Kini Awa? Il y a déjà une bonne belé. Kini a bakos à taba 11-12 hein. Donc, 10, 11. 10, 11, on a 10, 11 bana. Bana on va bébé, bana on va mikolo, on va mikolo. Quand on va non, papa bat. Papa bat tout, on est mis à tout faire un goût. À part bana on va un poteau, ah, on va 10, 11. Ouais. Vous assurez? Trop sûr. Parce que de qui va le qui va mis ça dans la kini, il va aller na poto. Je vais bana belé, belé ma casse oh. Mambolo bawana. Tenga te mazo. Ina bana na ye, azana bana na ye. Azape na bana to yebu. Na ba mususu oto wana ngeta na Petro Congo ba tango ya jana ngina Kinshasa a masina kuna. Leki masina Kinshasa ni na njili. Wana kutu kwa njili wana wa mobile kwa kwa na jana mulai wana. Kombo na ina ni na mo ça no fana kasavu bwao donc azana bana belé donc azana mi boté déjà belé avant azana bana belé donc ba wana rezo lo donc baza leki baza lo la teme ba leki ya bana na nyos donc bana na baza leki parce que ba o baza na kisasa na Congo awa baza ba yaya bana wana donc voilà merci par rapport à ça aujourd'hui on parle plus de Mao Givoulé parce que c'est l'une des actrices comédiennes. Oh, bah te belé bah qui a passé un bon moment ensemble là, Gianni Paya. Mais à part Mao, il y a aussi quelqu'un d'autre Yebi. Sylvie Molisso que je salue. Oui. Sylvie Molisso, tout le monde m'a ramené c'était sur ton bombi. Pas m'a ramené moi je les gars na réseaux sociaux tout le monde. Ningué yemo ko mobile ba nako gérer bas naï. Aux hommes. Né mobile ba no gérer bas. Mais tout mais parmi mais autre qui officiellement qui Sylvie voilà Sylvie Molisso oh guerre nini momboyo bimaka boyo babi jana bali babi tout ça bona yango wana mariage Sylvie Molisso. OK, je salue encore une fois de plus Sylvie Molisso ndeko ya Arlette Molisso ba condoléances à la famille Mobimba. Voilà, le Tokominaka pour ceux qui n'ont pas na shit pour les émissions matin à tous on vraiment merci. Tokominaka oyo balobi bandeko ya poto balobi korfoya parce que zaima kuna makuni zate poza na mukanda te. Oui. Quand on sait un gouvernement, aux amours de la femme, on sait un mingi na maman Denise Diakero, maman Nabiso, maman a un souci à peuple congolais, maman vraiment qui quand il m'ose quand n'engé ba comédie bazolela. Nous avons besoin de corps et de biso et ya ilongo na bande ko na biso bazana poto ba ila biso corps bana na ye na maman na ye ba mona ta ko mona Gianni Asuka voilà après 16 ans après 16 ans voilà tout le monde ta ya faille na biso ya Asuka maman to sengi vraiment liloba na yo maman oloba loba pour na biso ba artiste maman to sengi vraiment pour na corps ya Gianni et ya donc le côté tout c'est vraiment tout ya yango wana tout ça analyse moko simple pour te citer les artistes comédiens dans votre pays vous se retrouver. C'est l'une des causes de ça que les artistes qui nous luka libanda mais tout le monde a bandé comme ça bazoya awa au gouvernement ils ont livré un passeport diplomatique réaction à Bino parce que Bino acteur comédien besoin plaider pour na kawana les moments est venu tala siko ka tokuta na yande ko Gianni azaki na mboka atiki musala o bane ko tombola drapeau ya mboka à travers art dramatique mais akei ko ça ngo libanda ya mboka pour ko moyen ya ko vivre na mboka ba kangi ba bloquer ba PC passeport mais pourtant awa ce qui est au corrompre aux carte de lecteur facilement Jean-Claude Van Damme azaki congolais ndito yoka azani congolais te ba après ko mazaki ni congolais par exemple Jean-Claude Van Damme alenga mabete ayaka na kisasa na yebite soki passeport ngo soka bomba on a limité kazaka na tambola na parce qu'il est Van Damme voilà tout ça là qui est pour créditer il est Van Damme déjà tambola monde entier partout qui ndaka azana ba privilège
l'exayer parce qu'il est vendable. Parce que biso artiste congolais, tous ont des difficultés dans beaucoup de biso morna. Tout le monde a déjà des soins médicaux. Tout le monde goûte maman goûte à auto ça ba carte. Les cartes sont un peu malgré insuffisant, mais quand même il y a eu un bon nombre un bon nombre de traitements. Artiste comédien. Bon, ça, misala makasi, misala malamu, ya omo ndo komo le reste ba reso to finga na rata. Voilà, pour mon qui kotaka. Pour tout monde a dit misala to sala. Etinga on a sali 24. Ba rozela c'était bagarre à kufa. Te. Mama shakwa senga kango. Mama shakwa senga kango avant kufa. Alu babo pesa ngai. Tana sana bomo. Tana sana bomo, ina santike na artiste na vivaki na Congo na mboka na ngai. Jani le loke atiki biso tozana ndeko musaso bela makasi Gabi 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 kiwaka azobela pe nani Gabi kiwaka na poto oya azobela yeba beli malade umeli quand même yeba malade umeli c'est le moment yango yo ya kotelema ya kosunga bato wana bazobela bela wana ozomo ke bazo baso malamu ba traiter bango malamu comment dirais-je malade monsieur les arabes sont bien gagné ma casse en tout cas belle sarmade qui m'a reçu ma casse de plus en plus on toujours donc au tala boy na Congo kuna difficulté ndako au tala boy faut pas laisser boy au tala boy muto train mais au sala théâtre le malonge zo kota ezate nini passe malade ça nini ils ont baksa ce que malaria qui était typhoïde ça nini eye au tala boy ah ngai muto train ndaka bakina na futite auto fona futela legi na ngami nerval auto fona sabo na futela ndeko na ngana sundako benga moko awa nan na futite ngai moko awa nan na comme na retard nan il y a 2 mois na tu comprendre voilà donc mutu est comme surchargé voilà on va pas saturer donc comme trop saturé donc je vais te lo nini oyo o sala susu na vie na yo bien na bo moyi na yo donc on sait que le gouvernement na biso nous avons le gouvernement, nous avons le président de la République, notre papa, Fachi Beton. Papa Nabiso, Azamuta Mamalam. Papa Nabiso a soutenu un joueur. Papa Nabiso, Balusa Miskoté, un comédien. Talabiso, papa. Toujours souffrir. Comme on a eu la salut. Congolais, artiste congolais, artiste comédien Congo. Fachi Zomona Bangote. Papa Talabiso. Kana ngamu na biso papa toza bana na yo. Papa tolobela rayo. Papa tolobela rayo papa. Voilà, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal pour mon artiste congolais. Pour Koufa Namboka papa ya sans assurance. Nous on les a dit à quoi dire aux difficultés. Jamais au monde artiste américain allons en Amérique pour que nous relouons comme ça que nous relouons que nous couvrir pour avoir vie tout là-bas. C'est parce que leur pays est assuré. Et de même avec des Nigériens, au monde jamais le monde en Nigeria qui est pour Luka moyen de survivre. Mais au monde il est toujours dans son pays, mais quand même à couvrir. Alors, aussi on a président de la République à la PK à Bisso. Bota la PK artiste comédien. Bota la PK artiste musicien. Les joueurs sont bien assurés, peut-être en quelque sorte, mais pourquoi pas les artistes? C'est triste. Les Rodjania Koufi, Abimaka Rendaki Koluka, les deux Karamuso qui pour donner la vie. Les deux Karamuso qui pour donner la vie. Parce que pour toute l'Europe, ils sont bien assurés. Pourquoi pas aussi nous, ici, en Afrique, tout le Congo, tout est aussi assuré. Suite sans moi, on se mona, Bandeko, Bako Koufa. Mouto pas sali Djani, bon, on s'appelle Congolaise. Muto pa nyokoli Djani azapeka congolaise. Tokolemba te tokolobaka po eza passe na mutema. Yango tozoka na poto bazolobaka ba congolais balingani te entre bango. Bande ko na biso ba congolais na poto balingani te. Ozana congolaise mais comme que se comporter le rôle mutu moko zo mutu zo vivre dans étranger. OK, vous avez bino ba congolais. Jana keka boy. Naza surpris nazoka Jana tiki bana 11 na kin awa. Quelle douleur là-bas on a 11. 11 orphelins, imaginez. Pour la papa moko. Mais bah na siko ba ole na kombo na yo. Est-ce que lobi na yo ko zala ndenge ni? Des pères qui na loba mabe,
nyonso totika maboko nzambe tete mbaga tokomi na suka bato ba retenir ni na passage dans émission na biso mokolo malelo. Oui, bato ba biso kana mabondeli ya omoni logo ya mona senga lelo mo groupe ça toujours uni. Oui, nous sommes des artistes, moi, la guerre, on a ça bien. Mais, la guerre, on a besoin de pour éviter que les risques de mort, on a besoin de donc, les fanatiques, on a besoin de protéger les gens, on a besoin de bonne délit. Donc, vraiment, on soutenir les gens, on soutenir les gens, on soutenir les gens. Donc, si on a besoin de zangi, on a besoin de gens. Oh, bon, donc voilà. Merci, j'espère qu'il y a un moment où l'éducation s'est raté. Nous sommes captés à travers le monde. Merci Nabino à tous nos abonnés. Et je dois toujours saluer la personne qui me soutient de loin et de près dans ma prière ainsi que financièrement. Maman Victoire, bonne guérison. Soki Zambé, à Zongité, à la prochaine émission. Merci, bye. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission et lubu, boyebi no tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.